Mbote na bande konyoso bazwi libaku ya kolanda émission na bino kitoko pesa makambo. Pesa makambo eza émission moko culturelle ezoyambela bino ba artiste na bino pona kosola makambo ya vie privée na bango pe vie artistique na bango masolo na bango tout bokolanda ngo awa na chaîne kitoko o esameli bino Kakuji Télévision. Wana lombango na ke kopesa mbote na ye moko notre boss le prophète Moïse Kakuji, l'homme de la résurrection iskazali mbote ya mingi. Penake mbango kopesa notre DG, notre cordon, Excellence Makusa, mbote na famille na mobimbelongo na mama esika bozali, na tombe bino mois de la femme qui toko ele kamalamu na ngolo ya Nzambe. Vraiment émission na bino pona lelo to bongiseli bino ba invité na bino o baza déjà wana sur le plateau na biso. Tokoyeba lisolo na bango ensemble ba kopesa bino ba programme na bino, ba kopesa bino ba horaire na bango ya misala na bango ndengo ezo volir. Sans plus tarder, tokozonga na côté à régie pour nous proposer bino éléments au nini bon c'est là qui biso pour nous côté la savoir-faire. Il y a invité na biso ya liboso tokende côté régie et puis on va se retourner juste après pour nous koyamba premier invité na biso otozani na plateau. C'est parti. Là on est aux kilanga basuka. Hein? Là on est aux sali ya soni. Anti na ma famille. Papa. Oh il y a cadre munene. To solo là. Sikana na kilo. Ozomona kula. Babukila ya nanu tosanga bazé wana kenula na mwana bakenda bandele tena kenda tena ko yala sigo yo telemeni nini ya bato pesa femme bumba je comprends aujourd'hui que papa ngai nazaka na mama te ngai o lokotanga na obotanga na na tiki oyo pona yo comme ça maman soki aza posa kozwa mbongo nanga aya bisanga eloko ni ya lukaka na moi parce que si c'était pour les enfants moi na moi ça sabota bana mais jusqu'à présent la maman ezosimaka yo toi tu prends. Le reste des choses au Bengingaï. Maître justice yo ya mama yenga ndeku ya Eli Konga. OK? Kashatika ki maluba. OK? Yo. Bon. Tellement na tobo. Non, je suis bête. Na feta ki na ngai. Ya tuka la 30. Ya katuka na robine ko bête. yo cho sakana na ngai. Merci, on est déjà de retour sur ce plateau ya kitoko ya Kakuji Télévision. Makambo ifale zalaga. Ba chaîne boy ifale ke ya gaga. Merci na la régie, merci na élément pour proposer biso na yebi ke sali kitoko pe pesi elengi. Na batutu bazolanda biso na palin, je dédie cette émission kitoko na famille ma pisi mobimba na livulu. Sans oublier ma mère que j'aime beaucoup, ma mère Mili Kauma, ma tante Angèle Kauma. Et tous mes petits Mbote Sikabozali, mon enfant propre, Dan Mapisi depuis Palais, Mbote Sikozali. Bonjour Papa Masoka. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé moi vraiment faux. Ah mais babi Papa Masoko, si là n'andenge moko donc. Tout le monde regrettait pourquoi le monde n'est pas joué de Londres. Et si les lignes, mon va vous te dire Kabilo. Vraiment, on fait le mec donc. J'achète aussi là, surtout ça, le lot liboso non, netando ikebo et dans il a ça qui est aussi là té. Tu es pena pour tout là ça bango tout ça là. Vraiment. Ouais, aussi là té. Papa Masoka, question moi je dans le mbango va dire pourquoi oponaka osa la carrière na yo moko tant que vous avez ne pas jouer de Londres, vous avez à l'aise. Mutum soazo za ba charge anyoso yo mo monite ke président zo pesé. Ouais. Bigi président pema na surtout na bakino. Pourquoi pour na ki ozo charge marambo yo monike ezo pesé pas muto za kino à l'aise ozano na sima na yo zo vivre no à l'aise. Ouais, na mo mobali. Ndika ba bagi mwana mobali kobotama mobali pasi tumbu daba betumba na tout faux vainqueur non. Donc les amis moi mobile femme on a passé mais na mon le réseau pesé leadership pesé biso les amis mon grand leader José de Londres avec Masoka na katia groupe là na katia groupe standard avec leader alors ben déjà président parce que na l'accès qui déjà qui n'a jamais président directement depuis Poto je salue mon président José de Londres ici aux Abambota trop tozana soda na sur le plateau Masoka Sokele aza awa apesi ope bambote na famille Mobimbeska Bozali président ndengni groupe la réalité ouais santé à groupe la réalité PPRD na ngolo ya Nzambe groupe la réalité tout le monde que vous avez collé na chaîne mon quelque part subitement tout le monde ka masole kata ni lisusu tobi
Masoka ya kaosa ni cop na TV après zonge ne ba voyage na lufu to ezaka nini te ngapena na artiste et comédien na nga muto ba voyage te na penda TVA vrai comédie koko ozaka iné lo ba ya mode tawa to so ba formation mode bisanga abisa biso fo sala yo iné donc ngapena na vrai comédien iné. Ah bon? Donc surtout bunga kiba tawana tout ça qui na ba chaîne mo bo ne bo ibaki to tanga ba kombote. Bon, tout ça qui est fort, tout la qui s'atoya, mais vie à côté kuna, administration na baona biso penza et balanarité. Et c'est ngay to zonga na formation, to lamba, tant to lamba te préparer to yesiko ici kapina ba jeune ba se retrouver. On a senti dina na chaîne mo ba jeune. Ouais. Na Kakuji TV. Ouais. On senti que na Kakuji venir en Gaïta Kakuji. Directement, je salue mon boss, Ouais. le prophète Moïse Kakuji, l'homme de la restauration, l'homme de la résurrection. Donc, mbote si kozana église mobimba, ozolanda biso na minute on a parlé en église to pesi bino ba mbote. Et puis mbote les sous une fois encore na moto ba bengi l'homme. Notre DG, notre cordon, excellence Makusa. Coup de chapeau pour l'espace et confiance au pesi patou kinzenzengu. Pour une émission qui toko pesa makambo vedi so pesi makambo pesa yo papa masoka programme na yo pe activité ya groupe ezasiko ndeni pour silence ezwa mitro sko ba téléspectateur bani bayeba ozoleka wapi o répétaka wapi et puis ba programme activité ya groupe na yo ezandengeni Vraiment yango vraiment merci pour la parole moi neza pena question mo ya motuya et là vraiment na elaki mingi awa ya no sepe dans la public na biso bayeba banda lelo na date ya lelo biso to sali ana kata chaîne ya muneni Kakuji TV. Oui. To sali apena na ba excellence solo. DG ya mwana muke, DG mo solo la kala. To ça penza bientôt là bolanda biloko na biso awa. Tant pena to zwa ki wana ezaki poto préparer bino biloko to ligisa wa. Titre mo ya bien bozo akala minité otozo benga ngo tubela. Donc pièce aux banda awa na Kakuji télévision titre nango tubela ngesi na pesi titre pour ato yibi okokana na idée okokana te. Mais pourquoi tubela donc puis no tubela o tek na standard na so tubela makam nyonso surtout na carrière badana o tape na ba cité d'étoile fulangenge na yepa ba José de Londres pour ngana tamboli ba groupe te mwana ya José de Londres donc il faut na tubela parcours. Donc on a vrai boule tout belande on a pièce intitulée tout bandana bino on a kata chaîne na bossa na teneb sabana kini bana braza bana mokil maboyi baki tout bela photo tout bela même na kata Congo na kata ba coronavirus atoza na coronavirus té tout bela sokoza nango tout bela ou tout bela kaka. Merci tout bel les pièces ya sika ozo na Kakuji télévision et puis programme ya bino ya diffusion sur chaîne eza journée la journée. Dans le programme de diffusion de la biso vraiment na rozala penza un gratte oyebisa batu programme de la diffusion tozala chaque mercredi na katia Kakuji TV na 19h juste samedi na 14h15 bobo santé bolanda bana groupe la réalité ba fan nyonso ya groupe la réalité balobi à partir de lelo bochango na mutu azapete chaque mercredi na 19h juste rediffusion ça samedi na 14h15 boyan ba pièce na bino na papa masoka tubela veut dire découvrir ensemble na bino mercredi déjà tous a posé na ba parler tous la pièce tubela. Oui merci artiste tout o bazana besoin ba leka na émission oyo pesa makambo espace na bino yango yo sur Kakuji télévision balobi chaîne ya sika et na makambo sika. Pour nous kolobela ba programme na yo makambu na ba activité na yo va dire espace yango yo ebongami awa kiti na bino yango yo ezo yamba mutu tout waza na posa kolobela makambu na ye papa masoka tuntoke directement ya koyeba programme ya groupe siko ba nini za ozo recruter to kata ba recrutement to ndenge ni po ba tunsu ba ko rejoindre groupe na yo ouais recrutement ezali vous avez un étape par recrutement ceux qui boyo wana na siège na biso beaucoup de na sœur Anita chef tel na zawana sœur na biso Anita to benga kae grosse cresse na chef na bango ya groupe ale maté ya bazawana penda boso la bien mona tout ça na biso penda na cherté beti ba misu bazala ka lisolo ya bien il suffit la propre zala pe na corpulence ya bien zala sœur moko lobara bien ba beau garçon boya papa masoka zo formé tous biso nyonso ensemble il suffit ba ke musani na osala
tokoyamba. Le président Masoka to c'est le mot boy. J'ai monté ça dans l'émission quoi. Ouais. Au la caméra ils ont bossé na. Na la caméra. T'allais bien. La télé matauta. T'es pour ça là bien faut long la lunette. Ah ya solo. Pour ta la ngo penda bien. Merci, merci. Ah. Est-ce que pesa papa Masoka conseil na eloko moko oyo monaka ezangi na vie na ye to quelque part orienté na ba défaut moko oyo azara nango papa Masoka azaki boso na yo pesa conseil. Ouais, merci vraiment. Papa Masoka conseil nga na opesa ya liboso. Papa Masoka azala kanda mingi tika ozala kanda. Ebi ki oza kanda trop, dozaka kanda. Yoka pe conseil ya baninga mingi. Dede eloko na osaki po ebongisa Papa Masoka. Papa Masoka lingaka pe baninga mingi. Parce que na ebi ke ebele balingaka yo te. Ebele nde balingaka yo te. Na yo lingaka kaka baninga po nzamba bito lingana. Ebele obolingo nde lekitu. Lingaka kaka baninga. Omona résultat na. Merci Wanezaki conseil bapesi Papa Masoka mais Papa Masoka bosse un conseil moko. Oui, Papa Masoka doser pe ba chérie trop. Oh. Papa Masoka doser ba chérie trop. Ngai nde na zawa. T'es tous en pesa Papa Masoka conseil. Ah ouais ngai. Chance. Merci vraiment Papa Masoka ne ba émission. Merci les amis que c'est belle téléspectateurs nyonso bana livre manzale basalongo. Rigine skanyoso bozali na bi que c'est pesi bino makasi mbote na ye o babengi militia la guerrière mwasi ya pembe mbote siko zali donc ba bi que loin des prédicateurs makambo ezali. Papa Masoka tonto chité na yo numéro na yo ya contact. Ce qui bat bangi ko mona yo to bat bangi ko rejoindre groupe na yo numéro à contact et puis aussi li en improvisation pour ils ont l'acceptation identité par Masoka. Pour awa to yambi Papa Masoka kombono ya po ba botela yo Sukia Suki Sikisa. Awa to mona Suki. Ah mona Suki. Ah to mona Suki ce que tu découvrir par Masoka. Donc bandi na numéro puis après te découvrir que tu zana Papa Masoka na plateau. Bon Suki a pesi no numéro na e numéro na ya téléphone ezali please Code Mboka 81 49 20 573. Plus Code Mboka 90 30 55 564. Wana pena ban numéro à bureau oui. Bureau bengi Papa Masoka en direct au mona ba tinda o solo wana batunyo surtout. Oui, bande konoso boza besoin de rejoindre le groupe La Réalité, ba numéro yango ane pesami. Bozang sa te boizité te ko benga ye moko mtu akoyamba pa ko orienter bisno. Ce que tozo suki sana improvisation ya Papa Masoka en live pour ko se pesa bino na ba palin. Dans l'heure bandiku, il sera na obetre bino. Ibeli ba mona ngo me ba yiba tina na ngote. Certains voyages tozo voyager na nzire ya bandundu. Bisu nyoso uzalaka na ba kamalali na bisu, uzalaki na ba jiri vatika, uzalaki na ba junior mbwalala, chauffeur ya mukolo. Tozo kende destination bandundu. Na kati wana tu voyage na banyama. Tu voyage na taba, tu voyage na mbwa, tu voyage na meme. Nzela ye voyage, kenda ka voyage. Pa muto liboso yo kitana nzila ezala kitaba. Taba bien chauffeur ngana kumi kiti sanga mpanzi. Chauffeur pia meme mtuka mpanzi a déposer. Tangwa kiti si taba. Taba kiti eleki kote ya vuama lukula mtozo kende opesa mbongu taba ye muku benda akimi ya kuti zamba chauffeur biyire mbongu taba mbangu yobe ngoyola na zamba wana na butuana isate chauffeur bi kamte to kende amali bini batwa za kaboya to kende kendaka tukoma na mwa village mo boyi mutu ya mibari ya ngakita mutu ya mibari nani mbwa sengi ngam na zo ukitawa chauffeur kitisanga chauffeur seke suge komi boy ngabe fona sala nini nazala mayele chauffeur ya kiti mbwa tangwa kiti albimisi mbongo na malembe na butosi nyoso ya mbwa kamati mbongo asala nini apesi chauffeur kilifo songisa retour ya mbwa
chauffeur pe atali ndengo antabaki me na mbongo na nga pe na osala nini na opesa yo te chauffeur démarrer voua akimi mbwa landi chauffeur yakei toso continuer voyage eza continuer masolo na kati wana bisu nyoso tuna balandu bayaka bisu nyoso tuna kati wana tuzalaki na basema kimangala tuzalaki penza na bazera idi na kati troisième personne ndia kita ngana okita wana nani meme rubi deni bisu tolubi deni bisu batu tozo okita te kaka banyama bazo okita meme rubi lokitisa nga yawo bisu nyoso to komenge no banga kaka to yibi kaka ke awa banyama bazo sangana na bisu meme kiti chauffeur termine malembe zutala muvuma ya meme chauffeur kiti azolanda muvuma ya meme atieri boko yemo na poche na malembe kama timbo ona ye afuti ezali message ngina yebisa batu bayiba ke lelo so bazo yiba te tina nini oyo ntaba abanga ka kokota na mutoka so bazo kanga ina mboka ya Kishasa so batomboli ya bakocha muto bomona bataba tala makelele na ukota te wa kimara na mbango ya chauffeur bato yiba te yesolo babwa soki bomona ka mbwa na quartier lelo mbwa soki ya moni mutoka zo lenga na balabala kwa mbwa alanda kaka mutoka to moto kasi chauffeur kimara na mbango na ye mutu ele zalaka mayele mingi lukula meme azalaka te meme tabaya nyama ya butoshi meme nyama ya mayele na malembe lukoya pesaka mbongo lelo bomona ka soki meme za otambo longo na bana na ye soki za okati ya pelesi bakamyanya surtout etelemaka na respect omona bazo utika meme za ukati meme za ukati ya wana bana kini longo na bomela kino lokolo matabisi mama keti bravo l'artiste bravo papa Masoka nabi ke sepesi batu bele na palin o balandi biso na minute papa Masoka quelques salutations pour tout kabwana na yo na pourquoi lelo ouais merci papa langai ma pisi ya solo na moni bena journaliste wa Kemba ba salutation na ngai ça vraiment na C'était Gilles à l'université à Kinshasa, c'était à côté de l'université Belé. C'était Jean Bedel, Batiki Bissoté, Nabosane Pété, Baz Moukwale, Atete, Bola Mouka, les Tolbaïka Bola Mouka, Viegeta, le véritable prophète, Wana Mombanda, Dawa Moutoa, Ayebi, Papa Israël, Petopé Siombo, Teto Sanité, Maître Gelor, Maître Gelo Mbofunzo na lela effort Mobali ya mama Amina voilà Maître Gelo Mbofunzo luki makambu na patu kinzenzengo na koya te Maître Lungungu Maître mutoko samba na yanga bande ko bangwana bosanité Junior Mbwalala le véritable chauffeur wa mema ambulance Corbillard na kati ya Mokole batunyo surtout bafongola motema mama Vex. Merci président, merci pour la réalité. Merci. Mais Monique Obois qui pendant na mupiku, merci vraiment, merci. Vraiment. Tostenga na côté à régie, bati la biso élément pour to kabwana na président et puis tokozonga après na plateau pour to yamba. Ba invité na biso ezapé surprise, boyebi savoir faire naie, mais bo découvrir ensemble nanga après élément o toleka. Na lingi mwasi juste quand tu na zoande ba bien na vie no zoande mungu kana yipo isa na ngana za ko ngana koza na ko na mwasi te kina zo mtima na ngana pesa jamais la vie na loba na koko sa moté donc il osa ko bula yo soko lingi mwasi eza juste quand pour ça kana donc amour intérêt to loba aussi ba bien na ye asala ka yo afula ka yo biso to problème am to lever pour tout dans yo voulez qu'un amour intérêt on est à bureau ouais c'est trop ouais yo pena na ko limuso ndeko ngate oh show Dis merci pour na élément qui toko bouti ko proposer biso na bi que c'est si ba fan tout au bazolanda biso na ba palin merci comme déjà bozo découvrir na plateau toza déjà na plateau na biso toza déjà invité na biso président Alex aza accompagné na ndeko soda na yo bazakane à tout le temps nabi ke baili biso masolo kitoko de bogako bangengisi plateau na ndenge moko fallait ozala po yo bilengi oyo. Bonjour président Alex. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé donc on va penser que ça bien. Oui. Pour el bosso chemise nanga noir na lati ezali pona ko rendre ba hommage na bande ko na biso tout
au bakufi na maladie ya coronavirus et puis rendre toujours ba hommage na ba ndeko na biso bazokufa na est pour na mabele. Oui, oui. Na lobi nzambe ayamba ba molimo na bango penza na kimia ungana no baka masambuki donc molimo na bango pe na kimia. Merci vraiment, merci pour le message na ebike leki na ebike mboko Kongo eza ya nzambe. Mboko Kongo eza ya nzambe, nzambe atika biso te ndeka parole ya nzambe lobi l'ange de l'Éternel craint pour tout de celui qui les craint. Na ebike angelo ya nzambe aza toujours na bato babanga nzambe na Congo egoleka. Na ebike moko te ozana ndeko aza pembeni. Bonjour ndeko. Bonjour. Bonne santé. Non, santé vraiment kitoko. Sikoyo boga boyobi na théâtre ba makambo poison et comme makasi paraît déjà 3 personnes baza poisonnées. Yo to banga no te. Ah, donc il est venu au bang les dates. Ah, il est au bang les dates, mais pas dans la bâtisse non ouais. Donc on changer nos coptes. Ah bien. Oui, ça. Président l'expo nous a causé mon abatou. On tise da changer nos coptes. Au moni maman musubat balubaka izani maman izana te. Nenda kufina pozo. Aujourd'hui, on a soupçon que 3 cas déjà parmi les artistes, il y a 3 déjà empoisonnés. Et le mot. Ah bon? Oui, le côté. Mon soeur qui a poison na ye, ali a mon abanenge na mon quoi, ali on peut na cadre ma solo te. Ba ku fa na poison ba ka ba artiste. Le belé ba ku fa na poison. Bon, bah téléspectateurs pour comprendre, il y a des informations, ça reste à vérifier. Ça reste vraiment à vérifier. Président, bonne activité en mouvement. Ouais, activité exactement qui tourne ma casse na ndengo lobelate. J'espère que tant que moni leader Alex moi c'est là déjà. Pour tout ça là déjà bien oui c'est ça. Mais tout le monde qui t'a mon mingi président Alex, tout ça écoute quelque part histoire à bien, qualité image à bien mais tout le monde subitement et katani. Tu comprendre tete sikoyo suspense tout ça dans les suspense. Président Alex a préparé nini ou yavandi kimia boy donc eza nini kora keramba lumbukana kerakio lumbukana kora keramba lumbukana kerakio. Ça veut dire que ligorodo azotamula maleme balbao tuna abela nini ndezotamuse maleme et puis soit ke maleme au mona banyozonga le sima soit tuna akimini na moni nyoka ou bien le monde bezo kimisai. Veut dire, Ntamayele va sauter le boulot à zone assis. Oui. Ce qui, vous m'avez dit, tu vas toujours y a malamu. Tu vas dire que tu vas nous salaka, tu vas nous salaka. Tu vas nous salaka film, somme ta taille à comprendre à peine, non le belanini. Ils ont quand même des soutien à voir que j'ai tenté. Oui. Parce que va filmer, au moins une banalité, au moins plus dans le bâti, à le belanini. Donc, si on doit chance, on va filmer, ça va histoire bien et puis tu joues capé bien nous chez les cas bien donc on fait appeler ça en battant on peut parler au moins on appelle ça en battant mais pour le moment tout ça. Merci président Alex. Bon boza na chaîne nini bo les kawa puis ba programme en mouvement zaneni tout ça qui va placer belé au bateau belé ba ibaki mais pour le moment tout ça sur Kakuji télévision tout allez voir chaque samedi à 19h. Rediffusion de Bichou Zali, mercredi à partir à 14h et 14h15. Hein? Voilà. Banakin, Bandeko, fan, tout y a président Alex, tout va l'ingaka groupe, il y a président Alex. Les racines de meilleurs. Les racines de meilleurs. Bochangu na mutu à partir de l'eau, président Alex, Aza A, on a Kakuji télévision. Chaque samedi à 19h, juste rediffusion ça. Chaque mercredi à 14h15. Programme, il y a mouvement Zayangwana. Président Alex. Parce que siège est à Wapi pour le recrutement, tu vas rejoindre le groupe, tout ndengeni, tout katano ma recrutement. Tout ça, on a besoin toujours de recrutement. Mais on est aux Angleterres. Pour le moment, siège n'a besoin de ça quand on Changu, veut dire que na Kimbuta, déplacement en Mozali, tu peux visiter mon mouké pour na mamouya mboka bebika ndenge ezoleka na monde, c'est toujours na kobanga mamouana et puis tant mon konza mboka pesimbela, biso tous artistes toujours na simanaye. Vous êtes toujours bah oh toujours yo kanini oh mokonza zoloba to tsaki mo mukenase mais tu as sur que kalamini te ce qui va mamango sili ne te lancer toujours bah mamunion so et au marché normal et puis tu continuer toujours que fongola la porte net au mesana bah oh tout ba na bosenga na biso numéro na biso ezali
Et puis ton bapé sur le cabo moi déjà m'appelle nous tout relancer. Pour PC numéro ils allaient 085 57 74 451. Veut dire que le numéro là soki au bengi biso. Oui. Au biso. Tout ça peut toujours na bosenga na ba au bazana pour ça koya pour s'adhérer na mouvement. Ba ya ba la décider. Ndeko kombo pe opesa kité to se présenter kité malgré to bandemba mo li solo. Kombo ezana ni poto continuer li solo. Non, artiste Jaguar Kunda. Jaguar Kunda na groupe ya les Racines de meilleurs oza nani na groupe. Bon, na katia groupe les Racines de meilleurs, na chef du groupe. Ah, chef du groupe ya les Racines de meilleurs. Donc il y a voilà, on dit Pierre. Pierre ndenga zaki Pierre ko la zaki na ba yeso zaki na ba ko le belé. Mais ba ke non. Mukonga on a été Pierre yondi muto. Non, tikali na oui, eza penza idée bien mais ko bossa te Pierre pe wana mtawanga na Yesu 3 fois. Le même Pierre Yesu atika la charge, ya wanga na Yesu 3 fois. Poto yebi trop to mona trop ezaka boye mutuka ko botambola ne trop kaka ka pu ayibi mo bana pas espace. Simplicité, il y a président Alex. Yango sala ke ozala toujours pene na ye. Donc totika moi une minute pour s'exprimer. Tout le monde a pu travailler à live. Bon, on a le bon par rapport à Néo Lobeli. On a un maître cinéma. Ouais. Et puis, on a Pesara. On a le Pesara drame, on a Pesara émotion, on a Makasi. On a Makasi, on a film romantique. On a Makasi, on a film tragédie. On a film bon. Mais étant qu'artiste, on a un artiste complet. On a un humour au Koutanga, on a un show au Koutanga. Donc nous sommes jusqu'au message. Tout le monde a ça le moi live. On m'a dit pour total rabino na télé, tout moi une émission ce que moi live et ça la bien. Après le on a trop chité malamon na ba salutation na yo, to bandi na yo après to sukisi et pas chef à groupe na ba salutation. OK. Tout ça une époque il y a coronavirus. Oui. Veut dire que biso nyos to comment on teka Congo bolo pour la coronavirus. Papa, elo ni sana melenga mkona lobby. Moko na lobby ngana simi Congo bololo pona kende kutela. Na bandi ko belela Congo bololo. Batu bandi ko somba. Nzoka nde sama kina ba soda ujo ba police ujana wana bato binga ba ujana. Bamba bina wafinga mboka. Baka ngai 50 fouet. Parce que ba boule ozobe la Congo na biso Congo 50 fouet. Quand ba pesi Congo bololo ngana jona tina mutuna bandi ko belela. Gabon bololo, Mali bololo, Zambie bololo, Congo. Merci président Alex. Pardon, beta oui. Oh, mususu. Bandeko, tant on vanda na ndaku na biso, batu mingi ba yebi ngai alerte ki sont pas ndeko nanga kofu ki sont pas na mbongo na ye. Kasi ba yo la biso joue na quartier. Kofu ki sont pas na ndeko na. Gafa nanga. Ah bon? Ba yebi yango, mais ba yo la biso joue na quartier. Papa mo ko sala 21 contre biso. Azana mo ani komoni mambui, mo na wana utimboka, ayebi ngala te. Biso ko to bando lamba, soso bomba zo lamba pondu, alinga intimidé biso na solo ala mo ya bicarbonate. Atindi mo na wana ko mambweni papa, yo somba bicarbonate. Mambweni se présenter tina mesa bicarbonate pembeni na biso ka wana. Ba mo batu mambweni yo somba nini? Mambweni bandi, na yo somba bibornakati. Nini? Bicarnakati. Ni chopa pana tunya zo varier, bicarnabot, bibornakati. Merci président Alex. Toke mar na ebi ke sepesi ba na ba parler ba bukani ba panzi na binito yo poto chiter na mbongo to boito boma batu na poseka toke mar na ba salutation to bandi non pas président après aussi c'est pas chef à groupe poto chiter pour na lelo na biso. Merci Elboso na papa Samuel Masambukidi. Merci père. Je suis dans grâce et puis na pesi merci na Vienangai le PDG Kovo qui sont pas Yaya sont appelé na Zabonebi ko sala reforming bambo tebe place ozali PDG Junior Majeko gouvernement place ozali na ngola bana Rwanda tout bayebi bambo tebele et puis na pesi merci PDG Junior Majeko tebi à partir de YouTube on reçoit déjà du banga na ouais kango. Et puis, on a perçu un mot na Bélange Bilengo, Marie de Mardala, moi ça qui m'a, Bamote Belé, pourquoi pas J. Dampia, Bamote Belé,
et bambote lisusu na pesi na mama Nisha, mama Misha Fumunzai bambote belé, et puis bambote na bana nyonso ya papa Masambukidi ba nyonso balingaka Alex qui sont pas ba fan nanga tout place vos ali place vos landanga place vos landanga na minitso yo bambote belé na sepel penza mingi donc babisu. Merci to kepa chef a groupe mo ba salutation na yo na bat nyonso balingaka ba zotala na ngonga wa que bambote nanga liboso na opesa epa ya ambassadeur de la paix, les chevaliers de la paix, papa Masambukidi Samuel. Et ceux qui n'ont pas vraiment beau être pour naïe. Ouais, ça est mon plan. Jamais kobo sanango. Et pas ya maman Nisha Fumunzai. Oui, bambo tenaya trop. Les arabes maman Misha. Misha. Ouais. Ok, maman Misha Fumunzai. Donc bambo te bena ba fana surtout balinga ka les races des meilleurs. Parce que surtout bosali bambo te trop. Et bambo te les sous na famille Kunda. Famille Kunda, famille Ngomuluku, sans fille. Bambo te trop et bambo te sous ba fan tout. Merci. Na bosani bambote moko. Na ba président nyonso ya G10+ bambote belé, na ko bosana monter nyonso. Na ba artiste tout. Et G10 bambote belé et Samuela qui sont pas et Aline qui sont pas. Banana mi baye ma passe. Oui, comment déjà. Tena yoga ça. Merci. Bonjour, ça va ma fille? Oui, ça va bien papa. Non, papa non OK. En fait, il a droit. Il a droit vraiment. Parce que... Maman, camarade, il y a fait à kilo. Oui. Check na Kishasa. Ala mtu manaka ala mtu ba chance. Ukinde na za bosso la temple na podium na banjo yemba ba PDG Congo qui sont pas les boss les millionnaires silencieux à Martin na podium na banjo faroté zo ba bongo.